Mbote bana Kinshasa, mbote bana Braza, tuzane sengo makasi mingi poto ebike bino boza deja wana bino batu bopona chaîne ya Kitoko, Direct TV, chaîne ya Impact na idéologie. Lelo to ana émission moko spéciale avec l'honorable Zakari Bababasu oya uti OM et puis yeka moto betra biso masolo ya bien ya CAN Gabon Total 2017 parce que yé muto azakuna, yé muto aye na masolo ya bien. Alors lelo à part ça to réflérer quelques masolo ndeka to beta na Kinshasa na yé parce que yé muto aza la bouche la mieux placée ya royeb c'est makambo ezo le kana parlement. Et puis na masolo ezo le kana kati ba dialogue kili yé muto betra biso. Alors toi ne sengo mingi ya rozoye le rôle invité na émission ya lelo. Bonjour et bonsoir honorable Zakari Bababasu. Bonsoir Ngandola. Voilà. Tu as bien lolo na émission oyo boye to ebike oza pena na ma tamingité mais on lit quand même accorder biso quelques trentaines de minutes na ebité d'abord santé zanding na batutu ba otala honorable Zakari Bababasu ba moni mo banda kala o le peu sur TV Tezani. Non na za ngai na journaliste ça fait 5 ans. Donc attends les na TVT mais nazali na koma politicien na koma koko na za na bana na ba koko ba botame belé na osala vie na ngai pour ba comprendre que naza toujours le même, naza toujours constant. Na changé le romoroté bino be bo samsana bino bien boza ko évoluer ba tu belé ba luka ba déstabiliser Zakari Bababasu ba bunana mu pepe na kozonga la muke par rapport à musalango osomona mutalongo na RTN saleki na TV te mutu so aleki o mutalongo digital na TV le garate ba balonga na bantene mais so mutalongo pas Zakari vio na za faux vio na za kolo mais batant place ba kete ba panzani bon mona tamtu mo leki na TV mutazate donc ngala zali ne na za boye et pas na ngai ne même RTN c'est ju ba te pas Zakari donc musala eza na ngodo eza ngonza mapesa na kipate ko matina kwani na koma kotala makambo mususu ndenge zo tambolela na koma kozala côté na kozala l'aise pona tika batu mususu oyo bazo kantake na yuma ya politique na yuma politique te bakanai bani na otala bango nzo kande na otala bango na nyopi ba ma minene na nyopi so na longo ni nyopi ba miki mais nazo ko otala bango na nyopi kanga na ntinana mais karate nyopi olongwa. Voilà, merci beaucoup honorable. Et ça biso déjà bien mais tozonga wana bana Kinshasa to monaki et puis bino pe bolanda ki yango. D'abord premier dialogue salemaki le 18 octobre na cité de l'Union africaine to monaki honorable Zakari Bababasu. Yami balé salami a boya Senko ba clôturer le 31 décembre 2016 Bababasu yokara. Siko tozo batté honorable siko vraiment mbanga nyo sorti ya donc c'est que au pesara na hote dans masolo to za tezanini. Non, c'est un choix d'abord personnel. C'est un choix personnel. J'appartiens à une famille politique, la majorité présidentielle. Naza représenté dans Batuaza Kuna. Toza Soki, plus de d'abord 350 députés. Toza les députés à la majorité présidentielle. Toza comme élargi, toza comme presque à peu près 350 députés. Toza Zabiso Tukunate. Toza qui est na bateau yo, ba visibilité za la raté, ba zolukamo impact, ba lukamo monana, occasion pe monana monana. Et donc, nous sommes solidaires. Nous avons un dialogue et ça presque pas de déclaration. Même si nous avons un dialogue, nous avons un impact. Nous avons un impact. Nous avons un côté qui a signé comme ministre. Nous avons un titre à l'école, nous avons un capitaine, nous avons un adjudant en demi. Donc, ça veut dire que au moins, les opposants, soi-disant opposants, ils ont que bango bazo na idée au changer ba comme ko wela ba kia kwama bazo wela na ba matungulu donc na eu des pèses pito palais donc natali on a vu les gens sont pas légers alors tika ko tala ngabale pour balé au moins peuple les a intéressé donc ba le mama kana Senko wana les arrangements il y a 1000 personnes 1000 masters 1000 masters moko boye na suka balengu ba batumbika monde l'ensemble ba dame batu bele ba s'éloigner na volonté à chef de l'état o ya zako linga makambe ke mbangu po bango bato ça en fonction ya osomona nzonzi ya bali osomoni nzonzi ya bali nzonzi yo batindi yo ke ko solola yango osomona ba ministre mususu moya ça la ministre ya te po en même temps il faut aussi ça makambo kuluna en même temps il faut que nous aussi ça ça pour aza muto il faut tika na bureau ya majorité po asala musala tiko moya sala nyo so mbale zate ba nommer ministre mais sala ki ministre Mokoyoko akeo koreni bana IDPS. Ok, bon, c'est-à-dire que nous sommes à Bali. Parce que tout le monde a négocié pour bien poser ba konzi. Botinda biso misala. Bino bokia kuna bomiche ba komo na bino. Tala résultat. Donc yangwana ba tumususu to tala maka mususu comme bananga na bika no. Nzamba sa la mise en place na ye. Naza toujours na ebi que en temps opportun na osala déclaration
pour nazaka comme homme politique mais bato belé bana ba senko wana point exact point exact solo ngoka Tshisekedi ya kufi solo ngoka Kabila kufi mais ngana zakle depuis 1984 lo moko te salama na Kenya en sang ngana zala banda 84 na 20 ans il ne s'est rien passé ici à Munene o ngana zate nakutana Mobutu nakenda ba gbado na salaka na conférence nationale na salama ngambuyele donc elo moko te salama depuis 1984 na Kinshasa oyo o ngana zate aucun mouvement de jeunes aucun mouvement musical aucun mouvement sportif o nazala te zate donc nazana nga leader na kotika nga leader po ezana makila na kosona ngona mutute na kodiscuter na mutute naza kozela titango nga bokonzi nga koya nga pe nazo bokonzi ya bien na sala musala nga ndenge za ko évoluer normalement donc pour l'instant na tiki ba tout sans impact ba contre Rosalara o bazo linga ko o bazana o ba na posa boulot o bazana nzala bazo banga bazo kufa nzala po ba banga nzala nga na ndima nzala kala ya na kufa nzala te. Voilà. Bana Kinshasa, Bana Braza, je pense que Brumida Osepela parce que la bouche autorisée, l'honorable Zakari Baba, ce est sa précision. Alors, Tolimi Toye, parce que Tomi Touna qui question, Tolobi, comment gouvernement ya Sami Badi Bangave Bima, honorable Zakari Alobaki, trop na ba TV, Mbanga Ebele, oh gouvernement Android, oh Bonaboy. Mais tout le monde gouvernement bimi yo moko babeti yo kara yo mutu fele o changer ma boule o changer ma kambu bati yo libanda. Et ça, penani yo zanga la masolo te mais batio libanda gouvernement batumoko tina kwani bakoti na gouvernement batumoko tina kwani pe ya solo ya wana jour investiture na bango monanga na kendate na chaka premier ministre Sami Badi Banga poids parce qu'azaki désigné par le président de la République parce que bato to tindi ba no sala gouvernement batente parce que ça l'état là il y a 67 ministres tilelo ministre dans la bureauté tilelo ministre dans la bureauté aux ministres total bureau ministre mususu on dirait un chef de gare te yangote ko salisa Kabila ya bongote ko salisa Mboka ya bongote et on va le dénoncer session en mars et ça session Marambebili na le parlement na session en mars au moni makamususu bato mususu ba osala nko ba osala neti ba osala zakle nko organa oseka bango ba bisika musicien moko aswani na ba politicien na kata avion ponanga ayi boza ba ingra botiki Zakari libanda Zakari bakobome na poto pona bino Zakari atambola na poto difficilement bato botie wana ba finga ka Yves Kisombe yoki ba finga nande ba finga ka vice ministre Yves Kisombe ba ministre tout wana ba yebanite ba ministre sans impact. C'est pour ça que je n'ai pas assisté na investiture na bango kono sans impact ka mutu po ayeko signer outi koto ya auto bo abatazon koto a signer to ko ça peuple tika na député majorité avec un comportement de l'opposition yango wana ya Sami oza ya Sami vient ça kini to tche poids au leki siko bato tini ba ko sa gouvernement batente. Voilà. Merci beaucoup Bana Kinshasa wana za honorable Zakari Baba Soe ndazolo ba mais to ke ne pepe to songe pas honorable yo Bana Kinshasa ba ponaka yote bana lukunga ba ponaki yote ke okende revendre na gouvernement ba ponaki oppose à la députée nationale au défendre ba intérêt ya bana lukunga Bana Kinshasa mais siko comment se fait-il que eloko yo kendeki na yango lokola fimbu bato bamona kasu fimbu te fimbu ekufa ba botla honorable fimbu a koma baba ba bakate alia mbongo déjà ya ba politicien azanga makama oloba fimbu kenda wapi on a corrigé. Le Congrès est allé circonscription électorale, mais député national. Donc, pour nous voter, tout, Ndemboke Yokanaï que va subdiviser Mboka. C'est vrai que le Congrès va passer un mandat, mais mandat est un mandat national. Film bébé tete. Si le film bébé tete pour nani bana Kinshasa ba la réponse ya munene na bana Braza. Film bébé tete pourquoi? Oyoki makele na katandako. Kota beaucoup de panza biloko ki ba panza biloko kota ndako tata mpa mta panza robeta tata mno mta obeta tata mno mta panza biloko robete tata wose nani boy dans la bila lisese oyoki na kati kuna makele ba cha makele ba panza biloko butu ba buka yoka bika kota na fimbo beta otaba mama bino mta panza biloko robete okuti mama kolo ndako ndazo panza biloko robete film vana na mweza mobimbe beta te yo soyoka na ke ordre na ke mission. Combien de fois on a 5 ans qu'on contrôle bon on te pèse en aéroport et ça wapi oh zela on a qu'une mission à mon côté na salabu le film est bêti na moté
mais naza nango naka ngai bana lukunga bana Congo d'une manière générale ba continuer au la confiance qui est honorable Zakari azana fimbu na emetti lelo eza inutilisable. Fimbu eza utilisable mais ebetiti la petite chose komba ya kwa munduki soda ba pem to ba soda ba kengela abeti munduki te tant que adversaire fa beta fimbu azate obeta munduki ndeni dissipation de munitions. Alors j'ai pas voulu dissiper force à Fimbu. Fimbu eza toujours et comme dans le secteur là-bas il y a foot les Fimbu est beta mais tu du coup t'as mis du Fimbu. Voilà, merci beaucoup parce que bala Congo balobi tomoni ba bi le ka ki tellement mingi naza ba député msouté oyo opposition majorité bazobanga. J'assume ma part de responsabilité na kati ya action collective parce que parlement ezali 500 députés plus 108 députés 108 sénateurs. Donc na 608 wana na assumé par la responsabilité ya mabena ya malamu ngana ko kimangote mais en tant qu'individu Fimbu betité. Deuxièmement, tout ça la démocratie. Na ko pesa exemple. Na ibonga na mwana soda na lingi to pesa ba soda $1000 na mutu. Batuni oyo lobité, batuni cameraman na lobité, batuni mutu wa cham émission siko lobité. Bo voter ba voter na binganga mo na lingi $1000 na binganga mo. Bala balingi 60,000 francs pour 1003. Ba ozo baza 3. C'est ça un peu l'insolence de la démocratie. Donc c'est un peu ça. Je reste le même, Nazaka Ngai. Voilà, merci beaucoup honorable. Bala Kinshasa va comprendre que Fimbu et beta te meza. Ezali au moment opportun et que beta il faut beta. Voilà, alors si ko tolito e banan to moni malamoko bu honorable Zakari Baba so akiti kuna na OM. Et puis to moni susu yo au komi ko lobela makambo ya Léopard Holandais yango trop pour poste il fait lozo wana ya na côté ya ministère ya culture et art et KI yango na okeno na côté ya Léopard to eza pena nini ministère ya culture et art yango na senga na senga na ministère ya culture et art ba proposer na ministère agriculture na kosani kuna na lokwa bango te kono wela ngai na kata bilanga mbala suka na 12 na kakokolo sikola ko za ministère agriculture pour sani ngai ba bo pesa na culture et art na ina bongisa culture et art musique ezo kende mezo zonga na rien ono zala ministre ya agriculture na okata bilanga côté ni lokola na sala biso mbongo te za biso ku CVT na tiki na okata bilanga te na tiki Mayombe Patrick Mutabilanga ministre Patrick Mayombe Mutabilanga ya danger grand fermier ngai na kata bilanga ya suka na 12 siko na okolosali na ka ba rosoir ba bina banini yango na toza libanda to tinga baninga ba kende mais ba ministre belé sans impact masolo ya bale na koti yango tiko te na biso na longo de salama depuis 1984 na mboko na zanga nazali cofondateur ya comité national de soutien au léopard. Nakenda ba Burkina Faso, nakenda ba Bamako, nakenda Zambie, nakenda Guinée, naka député te, nakenda Afrique du Sud, puis makamba bale na outé Coupe du Monde, nakenda Coupe du Monde d'Afrique du Sud, nakenda Coupe du Monde na Brésil. Donc na Kinyawa, moi na Kini tout, azara na équipe na orchestre. Naza bilimia, bana dragon tout boyebi, bayebi, na dragon bayebi. Ata soki ministre Kamba ya finga kabiso chaque jour que to aka 12 personnes. Mais to comme belé, to za moi bilimia dragon to zo mata. Dragon to za moi belé. Yango no moni tangu neti renaissance za bana bana ba uti na imana nde bakosa eloko. Mukolo ya age lokola ngabo na zanga équipe avant. Vous comprenez? Donc lobby ça boyo ka sa rende équipe na ngai. Nakene makama bale wana parce que tolingaki bale sala biso ma plaisir, mais depuis 2012 tant on a continué à parlement. Donc naza cofondateur du comité national de soutien au léopard. Ngai André Kimbuta ba Désiré Bonina, Jean-Pierre Kabeya, ba Master Belé ga bana kim tozaki belé auto sakelo. Le na comité député, structure mo dans le parlement. Il y a ba député ba s'intéresse à ma bale. Ba Dédé Makwa, ba Tigo, ba Jean-Marie Molato, ba financer l'équipe au bana mo beta ba bale. Bon, le quoi nous avons tout ça structure mo pe ba député. Netro bona oyem nanga mo côté. Nous avons au moins 9 députés tokineki, ba msusu oyo baza les gens de paix de foi. C'est comme ça que banay bandé pour te dire que to comme na souka. Non, nous viendrons en demi-finale. Oui, vous viendrez en demi-finale à vos frais. Venez en demi-finale mais à vos frais parce que to robet en demi-finale et que naé a 2 jours na sali ba démarche pour que jour to robet en demi-finale Libreville. Et ça volmo aller-retour. Bato ba kota stade ne ba oya. Donc bato ba yemba na stade. Pour moi ba dirigeant d'équipe avion à Congo Airways, na DG Balazir et Hollande Nangaï, na détail commercial. Avion de compte à 160 passagers, divisé par nombre d'équipes. Oya kin. Ba comité va supporter. Bon ça la déjà ba liste.
Sur ordre nani? Ngai te, ngai représentant du peuple dans le lobby. Pour yo PDG oya match te. Yo ministre oya match te. Pour yo chef de l'État avion oya toko tindika yo. Billet à Côte d'Ivoire, billet à Gabon ils en ont $520 aller-retour. Député toko futango. Pas futi bien ngati. Député toko futango, ministre toko futango. PDG toko futango. Tolingi ba petio ba stade pour pas que nous renforcer ba animateur na biso. Bangonde avion négotique bango na finale boko aller retour. Jour to ya match. On a des avions. Des avions et qui est kwenda vutuka pour stade na bango auto beta stade à Libreville et ça donc 30 minutes d'aéroport. Donc avion décoller na moi à 14h10 et comme 15h05. Ba côté na bis ba stade ba tali match ba zongi sans visa. Pour bis stade bis bozongi boye kozonga. Mais ça n'a pas passeport. Ça n'a pas passeport. Et puis quand il y a Libreville était sans place en liate. Na rolala. Pour ne loyenge to se retrouver na ba mai musukuna o comme ndenge nini honorable Jedor Ubola na canapé. Pour to elaki mamba bale. Donc présence na Libreville. Pembeni ya membre du gouvernement on a félicité quand même. Willy Bakonga a remplacé le ministre Kambaï na dernière minute pour dossier à l'équipe nationale oyo. Batubotika bilobela. Gouvernement a suivi na suite nango. Moto ya nomaki Kambaï yewana mutache Willy Bakonga. Biso tozana obligation ya résultat. Pour l'équipe nationale ya mutute. L'équipe nationale ya chef de l'État te, ya premier ministre te, ya ministre sport te, ya yo ngai biso tunde to vandia. Tant ba nommé Willy Bakonga, mutuloko la ngai. Tant ba petit ba monanga. Ba beta maboko ndire le pas remarqué. Parce que présence à Zakari c'est makambutu ça normal. Malgré vous avez ba député belé. Normal. Et tokena ministre paye moi na malamu dans des conditions difficiles. Libreville OIM c'est 9 heures de route. 9 heures de route, c'est-à-dire que nous avons 523 km mais 300 de basala. 200 etikale mais docteur Léopard nyoko ami na commencer biso ko kende na kusonga nena ko subo na sasu na droit na ça réservé par docteur Mbungu déjà samedi na 23h atantenga nazo koma pour un massage spécial pour dimanche na za odenda bien na tribune. Donc Willy Bakonga na ba délégation tout ça qui début ndeto te ki sasa bana Libreville ba kotaki tozo telema kolia na nzela tokomi na mboka moko njole quand on appelle ça comme na njoli to dama na njoli to kuta ba congolaise ya biso akini na congolaise moko papa ne congolaise a mama ne congolaise braza o koma na awa neni sali ko okene na ka okone buba banzela bano kuni o okuti na lubwa lubwe okuti tchadien obi o robi tu na mama okoma ka ndé to ka bande ko mbota na bino iyo nini okoluka ozana yona mbali na ngai bokomeka ndeni o no tozeka ko kende ti to mo to telema ape staff evanda muteke bima wana o balambela biso na njole o kana obenga njoli liota njoli et ça la biso ki non na mi seto damala maboko to kotula to kenoko na oyem na butu na kaka lalité aka pesi ba joueur mbota moni benge to développer nande to yobeta ba match oyo ndenge na to komaki nde batutu ba chibiso poa ba Gabon na minute dans ba appel bazo chibiso poa na ndenge ya kosakana te. Les Gabonais préfèrent les Congolais aux Camerounais. Na minute ba bi coupe d'Afrique centrale lokola biso Gabon biso mo bortozate coupe ke na Congo. Donc ba biso boya na ba biloko ba tenue ba biloko ebele pour na ba supporters gabonais. Yango na moni ministre atika sous 2 jours pour na almaga ba tenue kaka ba drapeau mboka makambo belé wazana ngo pour na tika na cabinet ministre. Comme ça to memela bande waza kuna bala tango pour na jouer to beta quart de finale contre Ghana pour biso tumikoto pour na sou équipe te. To beta kan ngana nem susu kibudi me wo kibudi wo tina suka. Voilà, honorable Ndangina et Balon Batbata la biso yomutu to va na ba joueur. On va na staff technique mobimba na coach Benge. Moral nini utiki bango kuna ndenge batikali wana. Est-ce que détermination ezali et puis toyoka ki mwa nungu na début ya compétition que bana ba réclama ki mbongo ezaki penza pena nini? Ezali ka mwa libungi muke. Bandeko, moral ba petit za bien. Bon le petit na ba besoin la rona te. Na so na bango.
Pour l'aro ba gagnera. Non, bango bazo gagner par rapport à l'équipe. On peut le la kabananga. Obi combien on comme après. Obi combien on comme après. On a besoin d'une équipe moi muke zangatina. Moral ba pété ça bien et puis ngana bseki batuka ka kuna tanto komi. Tous en a confiance à Ibenge. Ibenge za mystique garçon wana. Il faut reconnaître valeur. Ah moi Zakari ba sa côté kuna. Ibenge za visionnaire, ça moi Zakari ba sa côté balé. Pour yem ta salle sélection ba petit wana. Boyi ba bango te. Yem ta sélectionner bino bango. Yem ta za ko aligner bango. Et puis les a raté sélection pour menga mettre na moni premier mi-temps, na premier match contre le Maroc. Oh, notre joueur ba contre la terrain oh makam nino. Ibenge le but. Bino ba congolais, na ndaki journaliste moko boye moni a mal de positionnement makasi ngane to kokana nzoke kare tikala mulai. Sina beti 5 ans na parlement déjà. Il y a tikala journaliste azo rappelé 19 voix. Oh, Thierry Mosenepo. Au tombe ligue des jeunes en CCI et PC Batoussou Bilobé là. Bah éviter que députés aux autorités budgétaires n'ont modifié le budget. Je peux faire modifier le budget. Parce que le budget est une loi. Et toute loi est modifiable et ou peut être complétée. Donc ni non aussi que journaliste ce troisième diplôme universitaire na poche. Parce qu'on a balinga la botoande bonus. Mais ça, on a quota bongo coûte vandi. Troisième diplôme universitaire l'année prochaine, licencié en droit. Ça vous baraté. Donc on a eu droit bien. Donc quand j'ai dit sur le stade, na RTNC, ce n'est pas l'euphorie. On doit modifier le budget parce que je sais combien les joueurs ont reçu. Tobeti na équipe tout. D'abord il y aura le Cambodge. Tant que la côte de Cameroun, ba Togolais, ba Ivoirien, na ba Marocain, ba tinda ba délégation na bango. Et il y a autant l'habitude de s'entraîner. Même des marches en Bokani, ba nota on ngi na zotambola. Biso to tindi zéro mutu, ni na Togo, ni na Maroc, ni na Côte d'Ivoire. Pour nini moyen mouké. Vous comprenez? Moyen mouké. Alors, ngai autorité bi ça dit quoi? Ngai on appelle ça rambo, on a bien sport et loisir, vous avez 200 000 francs. Urbanisme et habitat, vous avez 1 million. Ngai député, non. Siko to balola, to modifié. Na logola 300 000 habitants, na tiens au côté. Ce qu'on dit dans les miracles. Vous répondre aux journalistes aux athées. Olanda Zakari Bandakala, aux comprendre tes car mounene. Tongande parler na tala étage, il faut na kitambo mon journalisme. Bon, il y a des députés de Tonganini. Petia Mouké. Je vais parler de lui. Ibeng Zaboy. Tala baza match à Liboso. Tantôt de la joueur n'est na Nozela. Hervé Renard a Mizaki, entraîneur ya Maroc. A Mizaki sur ba joueur au Botanga wana, ba Bolingi, ba Mbokani, ba nini. Ya comprendre bango, a chile bango ba innocent. Après si sikoyo, Kabananga rôle à jouer. Résultat tout monian. Deuxième match contre Côte d'Ivoire ndenge moko. Mbokani lokwa yo yebani, bango ba traverse Mbokani, yo kene nyokwama. Mbokani a nyokwama na match wana kebano bima. Ba yankera ba ko récupérer biso na ba erreur individuelle kaka. Normalement ko zeba ko chape bité. Vous comprenez? Donc Ibenga sali musana normalement ngana zane confiance. Tananga beti bato sali ba ouverture. Ghana to liaye. O to kuta denfla to liaye. Tokoya la ligne zanza wana les mêmes jours. Cameraman musa bota mi kuna atrakasa to filmer biso. Tokoya la loko mwana tokozo na ligne zanza wana les 5 na butuka. Po feti e bana mbala moko ya munene na kata Kinshasa. Donc je fais confiance à Ibenge. Bobo Sanaté. Ça fait combien d'années tu as qualifié mais tu as qualifié tu as mis premier et puis na 7 points. Vous comprendre. Donc biso to les gars mingi na ba calcul car. Donc le calcul est sili. Mutu pas c'est sili. C'est quoi mikolo yo et sili. Voilà. Alors honorable Ezra Babaso na Kinshasa ba otala biso déjà. Ba mon déjà que Ibenga sali ba exploit au Saranate ba na Kinshasa ndenge honorable lobi yemoko auti kuna azalaki na bango. Yemoko azalaki na bango makambo solo beza makambo yo à vivre sur place na Gabon. Alors on a évité par rapport au cas dossier ya ba Léopard et puis na coach Ibenga ndenge lobi ozonga sukuna. Sikono ozonga kuna déjà siko ba to batikala ne loko ni na mutu. Po oyo lobi ya ngwana ba na Kinshasa ba retenir mbala moko. Nga lobi boy, bato botika na idée que pour l'instant, ba le kaka. Aussi bo lembi biso ba politicien.
bolembi biso na michenga pe na kati bolembi biso surtout ba politicien sans impact po baza yele politicien ça les oh mais politicien oh pena toke na le a bang élection ta yo politicien bang vote ndeni ndima vote mbalo yo IDP ça le bi muta ocha fota Tshisekedi azate yo moko bima yo moko na nguya na yo acha ocha fota Tshisekedi po so gagner alabi bima otikala cha fota père na bino te mama bino tout aso so biso bazaka ba il faut perso to banga na biso vote te mona za ma ile banga examen te yo muto zo so ko voter no ngate ko voter no ngate ko voter ko tu no ngate mais na ozo on comprend donc ko voter no ngate yo ko voter te yo journaliste ozo ko ma yo oza ta candidata na boule ata na ndoto ko voter no ngate succès ngana sa na TV journaliste au sala il faut bota mais il faut za 2050 ngai ande misa butu be misa butu ya la raté RTNC 18 19 21 23 30 bakangi ngai comme classe RTNC 24 24 na kufite et puis so na bande mission minuit bo zongi mangu na banda ku yo wala ta kupeti de lo zoloba na na mutazu TV te ko zak o bandi mutakimi mangu po raté yote ta peti na tiki ndule kufie na comme na ko tabale na po na bale po mo bale ba jouer et ça so bien pour ndule ben gras et puis bon ndule dae ndule ekufi ndule ekufiti na la beta so Zénith na beta so na stade ndule ekufi polémique na kena ngona ndule na kena ngona bale na ko appel journaliste sauté alors pour dire vrai bana mai tozala mutema moko tozala esprit moko 2009 to bendaki Chan Théo Benassou na 2016 mbalo yosko ya misatu tozo benda kan et puis ndeko na ngai mboka oyembo zoka mboka oyemo wana qui sont toutes 20 000 habitants maman na stade 20 millions de dollars biso ba stade batongi na kini ya montant soko yoki x4 soko lobby film yangwana oh non attendez oh bon Lumumba ça ko fa martyr pas qu'on le reconnaître ça a été na beaucoup fa martyr on comprend pour martyr de bosso sale bango lote c'est comme ça muso poani combien de ça contre Franck Diongo na prison mais c'est que Franck Diongo c'est bien mais combien boke contre la Franck Diongo na prison to muyambo alors botikana zanane na zabu. Voilà. Merci beaucoup honorable Toko na rota suka émission bana Kinshasa bana Brazzaville bana Congo balandi marambolobi bazo comprendre déjà. Alors lelo toza le 25 janvier 2017 le 26 donc ça fait déjà 16 ans depuis Mokonza Mboka azwaka pouvoir na eti lelo et ko kisi 16 ans na habité. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci bana Kinshasa, merci bana Brazza, to comme na rota suka na elengi bo comprendre vraiment que honorable Zakari Babaswe a bête une masolo yakan Gabon 2017 et puis a fungoli masolo muke ya politique ya mboka na biso ndenge zo kende po bomi tuna ki trop film bango ke na wapi c'est ba botole yango esala ndenge nini ya omona pesi ba précision. Alors to d'abord to chité honorable na retourna question par rapport ya masolo on ezo kende ngando lobi ki budele ki trop po yo posa nguna katité masolo on ya seniko yekende boyo songa boyo kende boyo songa boyo siko mato kosuka wapi yo opesa moi analyse na yo en tant que député national ndenge zo monde na mamonde zo kende kuna poto leki trop ba o ba zo réclamer quota boy ba o ba lingi boy siko to kende wapi et puis to kende ti wapi ya groupe moi batu baza na liste na bangona pour la time groupe moi batu ba 23 ba 23 na 23 on a on dirait 17 na majorité na msote en opposition ba faux tête bon ba kangi mboka tourner na otage na utozo na coupe non nga banga mutute na encore bango ba kena baza impact ata mote ba osala ngelo hotel na liaka pa mutute na mela pa mutute o ba bloquer mboka ngona ko jo fingi biso mabe so tali interview na afingi biso nazaka na mwana muke mais nazaka déjà na consultation populaire na ngana maréchal na 1989 na ngana Jenine Abdoulaye Wade pa finga biso omona basango kisango kaka mais sango moko na suka loba que il y a des gens que je respectais
Mais maintenant, ils ne peuvent m'inspirer que du mépris. Je me joins à Sangowana pour dire que beaucoup de gens que vous respectez ne peuvent vous inspirer que du mépris. Sors na bino vi na bino na kati na bango zate. Yende na kozwa, moi ndenge na kolia, moi c'est na komela. Il n'inspire que du mépris. Vous comprenez? Yango mboni tozo ki nekaka. Yo so côté gouvernement, vendre le gouvernement tika Senko. Vous comprenez, ce sont les mêmes. Ils sont gouvernement, les mêmes, ils sont na Senko. Opposition comme majorité. Vous comprenez? Omoni Fimbozak le betate, mais Yanzambe aura tété. Yanzambe aura tété. Ngai na kozoka pouvoir na mboko. Ya pio. Faut pas tant comme mukonzi, ba mo kufa catastrophe te. Il faut jouer na ba recette pende koti na mboka ba osala musala normal. Donc so Nzambe pesa biso pouvoir ya pio. Pour na côté politique pour na pouvoir. Nazambe content bo tchenga na mini gouvernement. C'est normal pour bino de bokene bo négocier, bo mi tchebino mo na bas na ba bino. C'est normal. Mais na ayumate. Vous comprenez? Na vani na coin na tranquille. Mais bino les 23 personnes. Bo saranga loni. Bo saranga nini. Lumbala uta boma batu batiki. Bonga so atenka comme on go bloquer batu sarani. 23 personnes seulement, opposition comme majorité. Ne pèse pas. Déjà de peu de moralité. Sangwa lobby, ce sont des gens que j'ai regardés au loin, des professeurs d'université, des bateaux. Ils n'inspirent que du mépris. Et je m'associe à eux pour dire qu'ils n'inspirent que du mépris. Ceux qui inspirent du mépris, c'est eux. Moi, je ne suis pas diplomate. Dans le lobby, on a le lobby. Oh, kuna nani, ko diplomate. Ba yokuta na sikola ba oyo ba sango e ba be ba gaza, ba dali tuna ba tala kombo tata pe amwana pe limosanto. So ils ont ba sango ne ça dit que ba sango ne fait ba bima ba tika ba on a po. Po tata wana yeza na nedo nzonzi abali. Ba Kongo bola na ngai. Na tso ngo chibanji. Abali. Yo yo kotika biso bonga na yo tala wa jingandola azobala. Onzoka nde na soka momi yango mi ngai. Oh, yo za nzonzi. Oyo kolobela ngai. Oza chibanji, yo bali ndenge nisiko. Okoti na gouvernement ndenge. Oza membre à bureau politique à majorité présidentielle. Oza membre secrétariat, au premier ministre. Siko sensibiliser bato tiki na ba dossier. Pour il faut sensibiliser ba jeune. Oyo ngai ba basu na solana ba nga na contrôler. Ba petit bodamela so baye. Po banam. Bodamela. Po yala mboka. Voilà, merci beaucoup honorable. Ça fait plaisir bana Kinshasa, bana Congo, pour comprendre bino moko ndenge honorable Fungoli pena masolo. Et puis à la kibi le moko, je préfère na rappeler on a mis sonné déjà que 23 personnes ba bo mamboko bo baza kuna. Na kata masolo ya Senko. 23 personnes qui inspirent du mépris. Voilà. Donc ceux qui masolo ya kan ga resili eleki. Honorable Rotang bino ba kombo na bango. Pelisa moto na mboka. Voilà. Ceux qui ga resimbité on rappeler bango. Et puis ba sala rien. Et puis bon salanga rien. Voilà. Au cas serait tinga na yuma bino baba yankete na tabino na nyopinde. Moni oza maso na ngwebo na mona biente. Okutu ya muke. Mais so na tebo mimi nene poza nyopi. Dineta nyopi mona kini kamte bi nyopi. Na tabino na nyopi. Maintenant na nyopi bozongi na dimension bino normal. Et ngai vous n'inspirez que du mépris. Ngana sangote ngala zakle. Voilà, merci beaucoup bana Kinshasa de Nasuka bana Congo na yebiki bosepeli makasi mingi avec honorable Zakari Baba, il faut que aura ba précision ndenge bozuwana kala mingi te aza ko se retourner azo songa na côté à Gabon pour holandela masolo ba Léopard yemoko pour ba député baza kuna mo ebele mais ndenge alobaki sans impact il fallait ga ya kota masolo pour masolo ki ndenge ki wana coup de chapeau na bande ko to ba soutenir ba Léopard pour makambo ki kitoko moi le basuka honorable tozo na coupe tozo na coupe on est tozela. Est-ce que vous avez 5 côtés? Vous avez des coupes. Coupe, n'a qu'à oser coupe. N'a qu'à oser coupe. Vous avez une coupe. Vous avez sambela, sambela. Vous avez nganga, ça la kisi yomoko. Vous avez nani kuna ke. Vous avez kauka bobo sanate. Vous avez un message. Vous avez kauka boyebi. Vous avez musana bino vous continuer. Donc nenge zawana biso tozo yaka na coupe. Ile oto senga coupe. Botika kofinga ibenge, botika e. Botika kofinga ba joueur. Barobeta kibudi mais wo kibudi wo na soka kibudi wo coupe ye FC Bilombo zibalo dégager tozoya na coupe pour coupe wana Congo ne zanango besoin nzambe pa yebi le Congo a besoin de cette coupe là c'est notre coupe
il faut tous à la unis, tous à la mécanisme, n'engemoko penser n'engemoko pour amener la coupe. Coupe on a fait qui t'a chassa. Tous en avons besoin. 2017, match le 16 janvier. Nous allons Laurent Désiré Kabila. Bobo Sanate. La sœur Marie Missamba. Et puis, comment est-ce que dans sa sœur, c'est dans sa mari. Donc, coupo yo sobo talibien. So salaire RT ils ont yakin. Et nazo que nos zongo. Le bilan en avion, n'a que nos zongo na yango. Les politiciens qui n'inspirent que du mépris, même Bino. Vous souhaitez que coupe ya. Merci. Merci beaucoup, honorable Zakari Bababa, ça fait plaisir. Bala Kinshasa pour comprendre que Fimbu et Kendate est ça. Parce que. Sur le bilan de bêta T, on a stratégie Moussoussou. Fimbu et bêta T. Soda Baché na poste, ennemi a été abété à bêta nene. Et comme une dissipation de munitions comme Rambo Auditora. Voilà, merci beaucoup, merci à David Bolafa, merci à toute la grande équipe. Merci à la bande de retour, Batalibiso, la Direct Télévision, chaîne et Impact, et idéologie. Il fallait Kaka, député national, Mora Utakuna, na Gabaya, a repéré sa précision à Boy. Pour Koyimba, Imezala, qui m'a mingi. On a frambon, on a eu. On a eu, on a parlé, mot. Bien, on a vu à l'état. Alors, yo, on a vu au matin, au matin, là, on va supporter. L'équipe tu as combien toki? Nabana Bisso, Dragon. Et petit toi danger, Dragon. Pour abonner ce que vraiment où est là. Vraiment où est là, comme équipe Nabino. Bon Dragon. Bien où est la place? Yo mo bana. Dragon. Yembale, Tanga. Ok. Ok, yam ça. Ok. Tanga on a bon Tanga. Bon divisé 160 passagers. Divisé par 5 équipes. Bon compte à combien? C'est tout. Bateau qui est dans le stade, Bayebani. Bon, qui n'est pas tali bozongi, mais mingi biso dragon to gozangate. Est-ce que vous voulez vous allez affréter par qui? Pour bateau Bayebani libéla. Oh, quand on est chef d'État salahate. Hier moi na bateau en plein avion. En plein avion ya otika biso et Zubino et boye kotala biso bo replier. Ozana moi $100 na e, bo hôtel à $25 yali. On l'a les mois 2 jours. Hôtel pe final sur place. Baloki na océan kota Gabon pour océan za kitoko bien aménagé. Pas tout ça ma connaissance maï na soir mwambi si ba oité là yo ozotala. Et ça peut bien kaka na vie. So za na $100 o ya pe Gabon 2 jours. Au vivre peu côté na vie zongi. Oui, vous allez répondre en Gilles, donc il faut le combo. Merci. Ça va, merci beaucoup. Merci la grande équipe de la Direct Télévision. Merci Nabandeko Toubolanda Gibiso. Je vous ai précision à bien. Torozela cette fois-ci, honorable Soki a zongi le roi lobe ake ko za coupe ayanango. Soki coupe na mboka après ko sepelawana. Je pense que honorable Rosasun na mali kambo loba par rapport na makambo tout o eleki kuna na Gabon et puis par rapport à la situation de la situation politique en mboka na biso ndi makambo ezo tambola po azali quand même molobeli. Il y a la population congolaise tout entière. Merci Nabatutu Bolanda Gibiso. Si vous avez des réactions, numéro est Bobengi Biso Borozoa Biso et tout se passera bien. Merci à toi, à David Bolafa. Ciao.